Fatou qui est trop terre à terre. Qui est Zozo na poto? Nani ne mibali na bango? C'est pas tout le femme na poto ne bazana ma mibali ba comédien. Quand ils ont généralisé plutôt basi à poto. C'est quand généralisé na bande ko na biso basara na poto. Nande ko na yo azara na poto. Donc bango pe baza. Ce qui peneza ke batu ba tomboki. To ba nerwa ki chassa ba tomboki faut Fatou fingi basi na basi à poto, c'est-à-dire ba congolais ne so ba lapider Fatou. Excusez-moi les termes. C'est-à-dire que je ne suis pas contre Fatou Kayembe. Mais étant qu'une femme, Azana a certaines responsabilités. Quand tu passes à la télé, il faut savoir tenir tes propos. Parce que les lots, ba retomber, to ba répétition, ko zongi la bande qu'on a biso amibal. Ba comédien na ba bande qu'on a biso amibal. Bonjour monde entier, bonjour partout dans le monde. La métisse noire et beau s'abonner massivement à TV, Babinuska TV makamwa bien. Motezo pele et le ballon tendresse, moi on le loquette pete mote peli. Donc motezo européen makasi ya rosakanate, balobi Fatou Kayembe aza vraiment rosilika makasi contre staff Mobimba, ya Blandine Mafuta, ya Chic, ya ba Clarisse Wech. Donc bazo bundana Fatou Kayembe à propos ya ba vidéo na bango. Fatou Kayembe siliki pourquoi on a informé bino déjà Fatou Kayembe maman kati na bango Fatou Kayembe la mukina tonga ke pour côté déjà plainte pour na Chic na Yams basali analyse ba fingier parce que ba c'est peut-être ndenge ya fingara basi ya poto il paraît eza bongo pour na Blandine Mafuta zui mutabi ma petite sœur na ye petite sœur ami lokwa ndeko Fatou Kayembe finga basi ya poto nde Fatou sepeli na ngote parce que likolo na wana basi ya poto ba tika te tomba yoka ba ko finga ye. Le roi Yaling ba makamwana te ndake porter plainte. Ba qui sont plus loin. Ba qui comme ba première dame nakati. Tu éviter qu'est-ce qui se passe. Donc muto aza bien réformer so makamunio surtout parce que nanga mo pe na tali no vidéo wana te ezaka moko kati na bango. Ah donc Clarisse Wech de to mekempe to solo la non na to mekempe ko analyser no makambongo non. Est-ce que ça vraiment bon? Est-ce que ça na ba sens wana? Tu ezaki na ba sens mususu Clarisse Wech bonjour. Bonjour Laetitia Kouya. On est bien habillé. Merci beaucoup. Dieu fait grâce. Bon, chaîne, on essaye toujours petit à petit, oui, télévision, malem kaka, tout ça quoi avancer jusqu'à ce que tu coma. Pour babi kolia, bilora moto ya aussi capable, malembe, to coma nzambo sangolo. Merci beaucoup, Bino Pele Groupe, la mina lika mwanzambe, mais pour ça, ma bonzambe était vraiment. Qu'est-ce que et le nezo s'est passé dans bande de kono, vous travaillez à même bureau, Chic, Yams, Blandine Mafuta, na Fatou Kayembe. Bon, en fait, Laetitia Kouya, encore le bateau sont toza romi benga. Bon, je peux dire qu'on est tous des journalistes en formation. Parce que quand quelqu'un aux une un diplôme comme la INATE, aux une diplôme comme la IFASI, qui te tue encore journaliste en exercice, journaliste en formation. Et quand on a la M sous association de communauté Moko Boebo Sangani pour nous faire, ne fait la force aussi mbani. Mais chacun a sa pensée naie, chacun a sa lolenge na yambila ramakambo, et puis chacun a sa elo konenge amonelaka. Ce que je peux dire par rapport à Chikimouka dit que je dis bonjour, Yam Siyambe, Blandine Mafuta place à la Mwanda, bon séjour. C'est une situation de Fatou Kayembe. Oyo biso nyonso to ba nyonso to ba téléspectateurs nyonso to ba olanda biso na jusqu'à télévision ba yebi makamuni elegala ki entre Fatou Kayembe na ba basi ya poto. Je vais commencer d'abord na Fatou Kayembe. Na okitana Chic na ozwa Blandine et puis na Simba Yam Siyam. Je commence d'abord par Fatou Kayembe. Étant qu'une femme, tu as dit que Balobi éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Devant un fait, devant un problème, et tant qu'une femme au hasard instruite, une femme au hasard intelligente, sage,
soki likambo eyeli ye na makolo na ye réfléchir 1000 fois pour à répondre. Pourquoi je dis ça? Cette situation ya ndeko na biso ya mwasi ya comédienne Diani Kamwanga je crois na mobali ne Dido. Tous les comédiens, je peux dire, oh, bah, ça qui bango micro, bah, répondre qui. Pourquoi bah, retomber à basi à poto ezongeli bangote? Pourquoi tant bah, intervenir na ba micro na bango, bah, leki na ba chaîne na ba ndeko na biso songolo pour ne pas citer tous les chaînes. Oh, bah, ndeko na biso ba comédien ba leki. Mais plus, belé ba lekani na chaîne na leketu. J'ai suivi des émissions. Bazalaki batikali na réflexion na bango par rapport à mituna oyo ndeko na biso leketu bandaki kotuna bango. C'est leur frère, c'est leur sœur plutôt. Diana zande ko na bango moi si. Tant batuni bango likambo ni nezo lekana. Ils ont répondu ce qu'ils ont répondu sans toutefois léser les autres. Sans toutefois blesser les autres. Mais en tout cas ma chérie, c'est pas parce que je suis avec Yam Siambe. C'est pas parce que je travaille avec Chic Mukandi. Ndeko na biso Fatou Kayemba kena ki trop loin na ba propos na ye. Pardon, trop loin na ba propos na mbezaki na ba sapoto. Zela ake trop loin na ba propos na kasi na banda poto yo yeba likambi de komi ko s'est passé entre bango na bango. Parce que tous toza ba journalistes, ti to fani boto sa analyse, to sa l'émission to le bela ba chikit. Maramango e wuti wapi? Et pas dianit. Ma solo e bandi wana po Fatou comme alio na guerre na ba sapoto. Ba propos nani Fatou Kayembe à tenir na émission na ye. Et ça ba propos moi si excusez-moi les termes ça inscrit ko tenir ti. Peu n'importe so ba yo yebisa OK ndeko na azandumba ndeko na asali boye. Ko yaka mbala moko to kangi moto ala na kingo to chembeli. E Fatou afani na chaîne na Fatou Kayembe. Son abina simba non ya marambo lekane pas tendresse dit binga la sirène que j'ai dit bonjour à Passa. Voilà kutuma be. Na kena na chaîne ya ye moko Fatou Kayembe. Afin le pénal boso micro na ye. Abano répondre basi ya poto. Boza ba salité. Boza ba zozo. To liaka mbongo moi mibali na bino ya Kishasa oya ba comédien ya mibali. Ba mbongo botindela bango. To liaka ngona bango. C'est ce qu'il a tenu. Mais en réalité, Fatou a eu problème na basi ya poto te. Si je peux dire, c'est une personne ou à l'école une émission a yebi mais c'est dit de bien. Nda relaté vie à Dido Adi Bakwakala. C'est la pardon s'il vous plaît. Voilà. Pardon, tu permettre non, tu peux permettre tout le monde si tu es inconnu tu peux accepter mais Ani Bakwakala yo ebi bien que yo na to vendre bi que ya eba ne kanyo surtout. Voilà, c'est quoi il fallait interpeller Fatou. Il fallait maintenant interpeller Fatou parce que jusqu'à présent quand tu dis que Bassi a poto ba eu problème na Fatou qui Bassi a poto ba ko ça la droit de réponse qui a fait droit de réponse. Yana basi mtu bati juste ba voice to landa qui ont même na la page la maman. Ba ye ko landa na page la maman par rapport à quoi? Par rapport à ba propos nani oyo nani ye Fatou atenaki. C'est Anima Kwakola quand la monita ngoudia na Bali après Anima Kwakola le kani émission bandi ko pesa vie a dit donenga vivre na Canada parce que Anima Kwakola fanda na Canada qui dit do wana za James Pile qui dit do wana za sa père c'est un monsieur qui a rien bato surtout bazala s'abonner na chaîne à moi ça na bato soit za procureur so za général ba comédien non parce que quelqu'un oya zo ya azo bana ko finga bino azo pesa bino ba détail ba fina bango za pe fata Anima Kwakola te eza faute ba ndeko na biso ba artiste comédien ba bete ki la nani Anima Kwakola disque parce que moi je peux pas permettre quelqu'un qui est à Canada mbulo ya Kishasa to yebite mais avant di alo ba mangam bino finga bino puis banga ko répondre ça c'est quelle histoire Anani Anima Kwakola Anani Fatou eloko alingaka sala passer à la télé dire Anima Kwakola mobali na biso alala na Kikoso asa mobali na biso mobali na biso asa la John Spile to alata ba griffe mabe po mangam na olobeza makamwani Makwakala banda oloba ala nazaka ko répéter il fallait bandolo ba bongo il fallait que tout ce qui y a linga ki asa la première comédienne ya hôtel Mélanie Makwakala nga linga beta bravo na nga la vana na émission pona landa mais na ba analyse moko intellectuelle. Pas na banalisme terre à terre. Excusez-moi, Fatou qui est trop terre à terre. Qui est Zozo na poto? Nani ne mibali na bango. C'est pas tout le femme na poto ne bazana ma mibali ba comédien.
quand il généraliser plutôt basi ya poto. C'est quand généraliser na bandeko na biso basara na poto. Nandeko na yo asara na poto. C'est qui basse. Pardon. Non, je dis. En général, il y a basi à poto. Na ba maman na biso. Ba koko na biso pe bazali. Ba tata mo sipe na biso bazali. Ba on pe baza bandeko na biso presté. Mais baza pe na bandeko na bango ba na ba poto. Donc bango pe baza. Ce qui peneza ke batu ba tomboki. To ba nerwa Kinshasa ba tomboki faut fato fingi basi na basi à poto, c'est-à-dire ba congolais ne so ba lapider fato. Excusez-moi les termes. C'est-à-dire que je ne suis pas contre Fatou Kayembe. Mais étant qu'une femme, Azana a certaines responsabilités. Quand tu passes à la télé, il faut savoir tenir tes propos. Parce que les lots, ba retomber, to ba répétition, la bande qu'on a vu sur Amibal. Ba comédien na ba bande qu'on a vu sur Amibal. Obi combien bande qu'on a vu sur comédien les lots Amibal, bazana ba famille, ba dépendre na bango. Azuma moi c'est mon apoto. Moi si ana romo sale la emaram. Webi libota boni ezo bika pona ye. Webi combien o fatwa koti ici na kati ya bande kwa basi ya poto. Combien? Kokene ko musika te webi combien fatu oya baby seli mibali o kabaza na poto. En réalité biso ba journaliste na ba chroniqueur na keno particulièrement na keno na ba chronique certains chroniqueurs. Na keno na certaines comédiennes ya basi. Obi ke mibala ba mi bazara ba mibala poto. Na habité. À part ba ya na biso basali comédie avant ba Fatou Kayembe. Nde ba koki kozala na nini na moi bibali na bango bazana Kinshasa. Mais ba artiste nyo surtout abasi o bazo ya lelo. Est-ce que ba artiste wana bazali ba artiste moko oyo lelo oyo mibali basi na bango belé baza basi poto mibali na bango ezali mibala poto pendant tout que non malé parce que yo lobi ki ali kamba Fatou Kayembe bandi kaka na ba shiki na likama basa poto ngali tozonga moi sima mukie pona yo ka pe Fatou Kayembe koloba bandi na likama basa poto tenga noto yebi e bandi avant shiki toujours kana yams babi bango basala na boso ni kombo ya émission ngo police de star na bango yo ba police de star na bino ezagite pona kofinga ba comédien kofinga ba artiste kutu ba hotel kofinga papi kakol babi vient na biso na tambola na jipa bana munga pona kolukisa ba palanga naki. Non, l'histoire c'était quoi? Au moins police de star wana eza ba style moko boye oyo tozwika ba omoni kane ba police na biso bazala yo yebika so police akuta na nzela. So attends, celle comme ça. Yo, tellement, du genre comme ça. C'était quoi cette émission? Conception émission là, c'était quoi? Donc peut-être Laetitia Kouya. À ça là qui li kamoro bo songolo, peut-être na Blondine Mafuta. Tu as vu que histoire to lo belane est vrai. Biso sko to lo ba policier, to na ba PV, to sko ba policier, procureur aza. To sko na PV na biso botobi, Laetitia Kouya sonné na Mafuta. To mais ma réflexion na biso musika. Ba sonné là pourquoi? C'est qu'il y a quelque chose. Donc on a l'information sur pona to yebani to ko lo ba na kati émission. Li kambu ya papi kakol. Ce n'est pas que Yamsa tellement qui a finga papi kakol, non. Yamsa yambi ancien drumer. Ya maison mère. Azara na lemba. Bana lemba nyonso to ba yebi abeta tour na maison mère. Ayambi une émission. A comme infirme. A comme un handicap physique. Ayambi abandi ko so yude ti yo so lo bananga. Est-ce que maman na lo bananga yom toti nanga. E abamba lo bananga ti. Ngam na teni ba propos na ngai. Durant l'émission. Ngana yo ka tant que chroniqueur au quotidien moi animation na émission pour faire émission na ogu o ça que invité na abimisa o ya ça ngo abimisa yango. C'était ça avec Papi Kakol et Yamsi Yam. Maintenant Papi Kakol pour lui ezala ki Yamsa bengela ye invité wana ya wana pona ala tout na e place nini ya baby sa ya bwakela ekisi. C'est pas dans la déontologie journalistique. Il y a deux émissions. Ce qui est papi kakol omoni que moi na zoko selo makam. Passe à la télé, peu n'importe chaîne au les canaux. Ça la droit de réponse. Dit que garçon na zolo ba makam wana na bien. Tout le monde est obligé au sac à droit de réponse. Peu n'importe droit de réponse. Mais si quand yo comme mélancer journaliste, o ya fingi yote. Yo za ko mélancer parce que aye la yo invité. Elle wanga na lekani. Na teni ba propos mo boye ba diffamation mo contre Fatou Kayembe. Maintenant Fatou Kayembe romo benga yo alobi bo yela ngai Clarisse Wetch.
Voilà, peut-être que moi, moi, qui on est qui n'a pas y a fait tout cas, mais ce qu'on a pas ndetse Blandine mafuta. To qui a fouti mutu mbongo mutana ma petite sœur y a fait tout cas, il m'a fait ngaba poto. Est-ce qu'on est bien? Le baisse de YouTube. Bien sûr, tenir compte de tout le monde. Quand je parle du baisse de YouTube, c'est-à-dire que na YouTube, tout le monde commence à faire ce qu'il veut. Tout ça parce que Moutoualinga doit vie. Moi, quand je vis cette fille, je dis à Blandine, Blandine a dit que non, Ezali, petite sœur Yafat. Bon, en fait, je ne connais pas ma petite sœur Yafat. Non, et babande. Ayebi singa bongo. Quand nani Fatou Kayemba zo benga Blandine mafuta alongo l'émission wana. J'étais la présente. Ayebi si alongo l'émission wana. Moi j'ai dit ngai na ayebi si Blandine. So ki yo alongo l'émission, yemo ko fata bando supprimer émission fingi basi apoto. Yemo ko fata banda ko sip abenga tendresse. Alongo l'émission basa ina tendresse. Comme ça, yo o supprimer. Le problème, c'était quoi dans cette émission? Peu importe Blandine, je ne sais pas moi, mais c'est que je sais à l'objet que non, c'est la petite sœur de Blandine. Il y a Fatou Kayemba. Ce qui a reconnaître que sa petite sœur on a ce que comme problème, il y a Blandine, na Kayemba. Maintenant, c'est quoi? Il y a l'objet que non, bon, peut-être c'était dit, c'est que moi j'ai compris la réflexion dans Ngaï. Et c'est là qui manière moi qu'il y a Blandine, il y a aider de konae à moi si a la droit de réponse là-bas si à poto. À propos ne ba finga Fatou. Mais peut-être Blandine n'avait pas la force. Il y a le kanaye moko na micro pour na ba botika ofinga nde konanga moi si pour yebi o ba sala ki nde kona moi si le kai makasa habite yeso ba chena platoni. Yanga lobi non pour ne pas na côté là na le kana anglais. Insanité fi na fingi basa poto. Mais ben insanité Fatou fingi basa poto. Ben sanité ngwezala nini? Déjà insanité banda déjà tant obenga mutu salité mo fatunda loba ki salité ce sont des insanités. Au moins mutu salité na ndeni alati bilamba liboma. Non. Atambola lora mutu mo ba perdre de mémoire. Non. C'est ça déjà des insanités. Non na kana nu ya chic nanu na yams. Bon na ka ya chic na yams yambe, j'ai suivi les émissions awa. Bon raison na ngai télécharger. Émission à Yams, Yambe, na chic, jeté là. Tant bas ça l'émission. Basali ba analyse pour dire que Fatou Kayemba, yozo finga basi a poto, yo moko zalara propre. Voilà. Non, c'est pas les injures. Yo moko zalara propre, c'est-à-dire zalara propre. Yo moko zalara propre tant finga basi a poto. Tant yozo finga basi a poto. Est-ce que yebité na 2005, na 2006, na 2017, na 2015, on va dépendre na basi a poto. Basi a poto on a ti lelo a chaîne comme nenge comme lelo ana ezaka une partie basi a poto pe baza qu'on se retrouver na kata chaîne na yo. C'est-à-dire que pour niveau Fatou Azaleli na association na bango na président Onanyo Masumu. Pour na lolenge Fatou Azalela ka tout le temps ce qui maman Olive Lemba bengi ba comédien ba kende Fatou se retrouve. Pour ce qui n'est Denise Niake ou appelle ça qui bat tout ba carte ya nini ce qui a assurance maladie pour na bango lolenge ya Fatou c'est pas une fille digne d'être devant de femmes d'une haute personnalité comme Olive Lembe et Denise Niake. Là c'est leur réflexion. Ils ont poussé ça de loin. Je vais na pourquoi Nairobi boy. Aujourd'hui, Laetitia tu es devenue une grande dame. L'entourage nayo c'est un exemple simple. L'entourage nayo par exemple ngai Nazara peut-être au cas de nécessité au benganga. Naza proche noté mais au cas de nécessité, au début que Clarisse c'est important, il faut ailleurs. Mais ce que son avis que Laetitia sa première dame ou bien ça une femme de haute personnalité, je vais me réserver de certaines histoires dans bandosa à souter. Bilom sous son avis na ça il faut na réfléchir. Bon so première dame Laetitia Kuya yo kingai et sonele ndé. Pourquoi Belinda Kandi ne peut pas répondre? Parce que on a sur la fête, il y a Diane. Pourquoi Ixil ne peut pas répondre? Pourquoi on a surtout à la fête à Diane? J'ai vu même Gabriel, Gabriel, mais Gabriel a tenu des propos bien à la télé. Oui. Et pas il y a des problèmes sur les questions. Namoni, oh, il y a dans sa théâtre Kalapa, mais et pas Guy.
mais Guy n'a pas son souci qu'à la longwa. Namoni qui encore Poupette, il était au nombre je crois de 5 na katanda kale Ketchu. Ketchu surtout na broma kamba Diane. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ye moi si wana. Tango Diane ba présenter qui na ba réseaux sociaux azala ki wapi pour ya ko déclarer. Kaka soki a commis lelo nde il faut déclarer. Pour nani nezaka soki comédienne to journaliste bali komi ki o ba makangu babimi. Banani aye mobali wana kuta bala sala boy. Est-ce que na gikuta ke plus loin na réflexion est-ce que tant tozolinga ko bala ba sebso tozonga na ba quartier kala ndenge zalaka mutato tout na porte par porte. Voilà une réflexion des gens. Ils attaquent pas au Bassi à Poto. Ils attaquent aux familles de la fille qui ont passé à la télé pour dire malgré attaquer pe Bassi à Poto mais d'une manière intelligente. Mais yo keka yona nani bazozo banani. Benga loba ni makwaka loza zozo. Loba mais oui, loba excès de panama yo za zozo. Loba ke excès de panama moni ngak fatuka yemela bio azozo asalite mi bali noya. Dis ça parce que bango ne mutu batumboli. Nani oh mi la soki la Taylor. Bango mutu ba fini parce que moi j'ai suivi toutes ces émissions. Na landiango à la lettre parce que ils ont débordé fatu kutabeka bazozo toli ambong. Bango ba fini fatu tina sabilamba fatu. Tina do ba décrit fatu ninga zalaka. Na vi fatu vivant na Kishasa. Voilà. Tant on likambo yaka mutalinga baksaka o. Ndeti fatu pa bakisa yeke bali ambo na mibali na bango fatu en réalité ya sa mobala comédien. So azara na ina ibike bakabwana. Mais alors en tout ça là vraiment pour te conclure vraiment tout ça là faut suivre nani parce que la minute et comme makambia mukamate état de droit. Bon état de droit ayez bien félicitations. Wase kwa loba boy soki to yo kanate. Na elobeli nde toza boy. C'est mieux la police akende akomaka fatu yo loba kiboye chic yo loba kiboye yams yo loba kiboye peu n'importe au lieu de crier à la télé parce que tant to loba ke na YouTube et YouTube est église té et parce que yo linga ba sala l'église leli ba loba no alléluia amen deni tant yo fingi ba tu pe ba lobi yo fingi biso pe to démarrer yo biso to poni na biso place à fatu to biso to poni na biso ba sia poto to côté na ba sia poto. C'est l'air, les opinions là bango. Et village té. Oh il faut ça la groupement moko boye, le quoi ba côté là qui Diane, Fatou Paye, yebisanga banda makamwane bimi comédien nini to comédien nini afandi na kiti na ye, abandi koloba ke Fatou loba bien. Nani, na tala bango bate. Mutate. Pourquoi ba chic ba sali bien. Je peux dire que ça la bien na quel angle? Jacques va répondre Fatou Kayembe. Parce que les droits de réponse pour la base à poto. Les habits to mabe. Les droits de réponse na bango na kolobate ke za mabe to za malam, eza ba propos na bango. Eza l'air pensé. Parce que ngape na ça qui analyse na yams. Ozo ko s'adresser mi na Fatou Kayembe. Oui, na za ko adresser na parce que aza mwasi. Et sengeli azala exemple. Pour na biso ba maman de to bomba ndaku. Maman da batela ka mama panza raté parce que ceux qui ont remis maman remis ko panza so bo sana bano bana simana yo bon vivre nengeni donc c'est-à-dire son adressé na Fatou Fatou amizonge la rananzela na peut-être prochainement s'il y a quelque chose aye ba lo lenge ya ko réfléchir ba chic écoute ba fingi était peut-être place est choqué ça peut-être place au azora moi 500 €. Moi, $500, nda yo ki mutema pasi. Parce que moi, j'ai suivi l'émission. Na moi, place balobi na été, oza salité, oza boete mes. Et là, quoi, salié pasi parce qu'il y a kendara kinga kati. A monique, bateau, à lire, voir les choses. Vraiment, à taper pour la bonne côté, bango, plein de titres, la bango, na kati, ba kumi, ba kuma, ba première dem bâti. Et ça, rien à voir, na musala Fatou. On les a relations, na est privé. Ça, on m'a dit tant aux barake, relations privées. Ou bien tolobarake to sa maramusus en dehors ya vie privée ne tu es à vie professionnelle na vie privée à mutu ezali mais fa tout temps akende la ko exercer pas maman Olive to pa nyakero akenda na vie privée te ba benga e po ba mona na théâtre donc profession ya fa tout nde sala ke apusa na premier la ba maman wana jamais maman Olive akenda na vie privée ya fa tout pa ndo tout nos akina mobali ni
abenga parce que abengi bango na kati ya ba comédien ti ba pesi bango assurance maladie wana parce que ba moni ke ba comédien na biso baza na souffrance ya maladie oleba lobaka mama Olive Vitalela ngai c'est mieux baza na assurance moni pe tike wana pe kotika ki jalousie ki motia mabe na kati parce que même na batonga pota ni makoka la soka fingi fatu akoti jamais ba kombo ya ba première dame wana pana chic eza le quoi démission ngana ko bengo deuxième vidéo oyo oui ya koti saka toujours ba mama batwana ezana ki motema mabe soki musala fatu ka yembe pousse pemela ba mama wana eza même musala bango nyoto basala ba bani mafuta bango ba chic nyoto ba banana ngo akenda de akinga kati mais bengi les différents biso nyoto to yebi kasi kena une femme fatu kena ataza au moins que moi jalousie moi ekoti na kati wana likamuke mama Olive mama nani non tokendara na jalousie te Laetitia tokendara sur les termes jalousie. Jalousie. Excusez-moi, je suis pas contre cette dame. Je l'aime beaucoup. Mais Moutoumoro Takenda pas maman Olive Azonga Zoa Paradis Laetitia. Personne. Moutoumoro Ta ou pas maman Olive au moins certains artistes auto e bara ya libo so avant makambo e banda. Bango de bazwa chance ba ya limo si bazwa chance au somba mapango. Mais génération surtout etikali. À part Kandi, Mao, mutu batikala moi na groupe, na Vincent Chulous tout ça batikala na moi groupe, il y a chaque descente na moi salaire kuna bisika na OI bisika bureau maman Olive Salaka. Mais les autres bazan na liste eza que à chaque fois maman fait sa descente, bazoya. Après ça bango quelque chose à vivre. Oh mais est-ce que était ma pe likolo na baza ba première dame, ya mboka biso photo na respect envers bango. Donc au tchaka bango na kati ba makamura bino na bino wana o mote que ça peut propreté la kuta finga makoleka la politique te ba msuku teza politique te mususu ka fandi ba yo kine kanda zu video surtout ba ndeko na biso poto yo Denise yo a politicien te afinge pour la musala mboka raison na ngeza ke voilà mboka na ngona kati tu sais une chose quand tu es dans cet métier il faut attendre de tout sauf rien. Mais au moins, quand on dit que maman Olive tombe à Kinga Kati, maman peut sa bango paradis, mais peut sa bango au moins au quoi vivre. N'a manqué maman Olive. Mais n'a pas tout moussous maman n'a aucun manquement. Pour la nuit, n'a maman Olive, est-ce que maman Olive a camarade? Mais écoute, n'a pas sa camarade de maman Olive. Est-ce que toi dans le quartier moko? Est-ce que toi sacré na ma belle? Non, ce sont des langages oh lelo oyo. Les gens vont tenir en pour tenir. Na bango ezaka ke bazui parce que na vidéo liboso ba kinda plus loin ya oloba ke maman Olivier ke ba maman Denise ke ba biloma ba bongo sarayo soki omoni mutu azo yaka toujours yo Clarisse yo weti yo Lucas Source pour ni achake kamisa pour ni kambuna ko beta ngo karate il faut landela rara ti au fond akende il faut se demander aussi des questions. Depuis que tu te demandes la question de Monica qui disait qu'il m'était ma bien jalousie. C'est comme ça bataille. Non, on a lobby dans un parabole. Na ebi na ngaité. Tout ce que je sais que Chiki Azalaki et puis bango ba proche tout le monde a blani mafuta za moi si. Bango ba mi bali. To kende to zonga. Ato babi ke likambo peut-être moi c'est mobile et silaka. Ato babi ke rando ya biso basa biso mtetika mi bali etika la te. To kende pourquoi ça la kaka bango mi balé na likambo ya fatu. Bon, mi balé na likamba fat peut-être ça ligne de coïncidence et ça là. Peut-être prochainement sauf fat c'est maromle peut-être babar. Au moins likamba peut-être baziango pour ba ici parce que fat tout temps ayora qui première émission. Internet il y a la guerre de spirit. Internet il y a esprit toi ça lenga boye parce ya mukologa ikamboye là on zanga maîtrise non répondre. Tant ba va c'est la photo analyse. Pour la makambo assurance yani ba moni faute pas maman Olive faute soit que se retrouver sous protège de maman Denise de cœur ba salé en analyse ba bi faute ça ce qui ni keba na maman boy na boy faute même bango likolo na ba comédien fingi bango to ke porter plainte si quand yo bando finga bango na ba on peut lobi on dit on faute pas finga rabatu oh faute pas fingi ba sia poto biso petoyer c'est pour cela na lobby boy faute je suis pas contre toi. Moi, tout ce que je veux que nabi ko samta ba chaud trop. Ma na likambo ce que prends-toi une maîtrise. So ramoni ko lingo ke funda mutu. Tala nana ba duga ya batu ba démarrer ya. Andera na télévision te aganga na été pas batu te ta kena mama ko pa. Ba manique ba zi ba convocation. Ba kien pia na ba zi ba convocation. Ba homme so na na ba kombo bande ko telemela ya wana ba ki ba zi ba convocation. Bah ok Samba, il y a deux vidéos qui sont là
il y a des vidéos où il se justifier ndenge tozalaka boye mutu na mutu azalaka na part ya pourcentage ne liboso ya l'État basa bango elote afunda bango baokanga bango baobima kaka c'est mieux so alinga pesa bango leçon comme élevé ake na l'État afundi bango ayebi biro na bango bisika ezalaka ayebi bandaku na bango bisika ezalaka ya blandi mafuta nda ayebi te ya blandine mafuta ayebi te bosi ko blandine asali eni kasi kobimisa mutu kofuta monga bimandeko ne leta okanga ti et puis asengo longo la vidéo na ko lelo kwa boyi na yo côté là mais yo appliquer kaka otiki ka ye peso de moi ye pas sambi pe bien en tout cas faut pas bien osamba abi abi basa pota général tangi kombo te mais bino bo citer kombo na ye état de droit likamande ya ngwana ba citer kombo na émission ba citer kombo na ye ya ya lobi bonga lobi état de droit alobi basi ya poto mais tangi kombo te basa pota en général kasi bango pe ba lobaka basi ya poto. So mutabana présentatrice de émission c'est qui? Fatou Kayembe. L'identité de qui? De Fatou Kayembe. Basa poto ne ba porter plainte. So ya bino awa neti yena be chic ba swani te lo te ba bundi te na bango. Eh Laetitia comme même l'internet na reçoit na robunda te. Ils ont fait ces analyses. Non to lobi te analyse na bango ba sali. S'engage que ceux qui les Fatou akena parti ke funda. Un point très. Le roi likamango lelo comme la ngora ya refunda. Charlie on a so Charlie ceux qui prince. Ceux qui fallait toyoka ceux qui hôtel ceux qui nini ala ceux qui nini on va fundier bon que ba samba on le na sala ki boyete yoko lo bateke ta na kene kuna na samba est bien pourtant yo yela ba avocat bango pe ba yela ba avocat qui m'a robot singa pardon pour ton information pardon te atala ba dio preuve ane kutu ne ba zabo na mito ba na bureau ba sa sous deuxième émission lelo ne fois à convocation le ministre mandat d'amener kende kofunda évangéliste elonga fâché kalombo abakanga kié. On a fait des démarches, peu à peu, il est sorti. Et la vie continue. Quelle discipline pour anti-cater l'obé le caca la télévision en loba. Sora moni li kamba au démarrer en caca. C'est pas dit que tant au kangi si mutu abangi a ok ceux qui n'a moni li kamba mutu songo. C'est-à-dire que Laetitia Kouya le kwa ba oyo kanate ba ki karaba samba. Ba resamba kapé n'importe quoi ba bana mi bali boye. Pourquoi ba osala boye pourquoi? On ne sait pas ce qui se passe. Moi, tout ce que je sais, le quoi, Tozali, Bissonio, sur la journaliste d'information, tout le monde peut ramasser surtout. Aïe, les réseaux sociaux, atteindre un micro, abandi na koloba, le roi qui journalisme, comment on rato, là, ou t'es nanda koyote micro, bandi koloba, ou bandi ko sa ba réflexion, tu commences à pousser de loin. Ba diaspora na o lelo batala biso. Parce que YouTube batu mingi ba simbi yango eza ba diaspora eza bande ko na biso apoto batala biso. C'est pas dit que soki bango ndenge batala biso bongo bakoki ko sala makambo nyonso bango bakoki ko sala. Je viens maintenant na makambo anima ko kala na excès de Panama. Na fimoro bo soki Taylor soki nini. Ce n'est pas gentil de notre part. Ouais, eza vraiment gentil te peu n'importe bakoki ko loba basi apoto. Mais Fatou n'a pas dit que excès de Panama yondo na ofinga yo. Mita ilo yonde na ofinga yo. Nani ne muta ofinga yo, il a généralisé tout le basi à poto. Nenge kato songi sou na ba neurochic, c'est-à-dire que tangu bango ba mol bango eleze bango. Donc basi à poto ne eleze bango ba bandi ko finga Fatou. C'est-à-dire que eza na mutu nenge aramasaka message tango yeli na litoyi. Aju yango pa ala mukimbala moko. Abanjo ça il en analyse. C'est-à-dire que moi sur ça, je condamne pas Fatou. Ba réflexion ya Fatou, to ba yemoko Fatou. N'a la problème Fatou té. Mais ba problème Fatou atena qui prochainement pour ne pas comme ba guerre lelo boye, comme ba kangisana, bo fingana, bo simba na la police et tout ça. Côté ni ka ba propos mo bien. Non Diane abali oui, mobile na biso, ala la boye et engagé ka biso. Biso monde tondimi et c'est point tout. Baninga bakima ba problème bongo c'est un peu ça. Merci beaucoup classe ouais tu m'as un peu de commentaires quand on ndolo baliboso bino oza batu ba grand frère ba papa ba yaya o biso lelo tozo ya na net to ya ko yiba mayele la bino malgré tout to tikina o tozo na classe to ya ko compléter na o tozo pa na bino mais je tenir compte comme si to na biso l'autre même to tika na o ya classe parce que e bele to uta ifasik to uta ifasik mais là comprendre que eza ifakwiti eza ifakwiti donc tant bo ça la analyse eza te que cité comme moi muntu analyse eza te que vie privée ya muntu ana tsana kati so mutake simba potopoto liko bateke yo poser intérêt to simba potopoto po yé kuna asimba ki potopoto yango qui n'est plus loin non
tant bakanga ndeko na biso mo ya évangéliste elonga télévision na ba émission moko boye nga akota tina ipekri au moins que tokutana na général Kasongo te tosola na adjoint na ye waza na dossier colonel Lazou na yena mona bakomba ba journaliste belé azobisanga boye alobi mama soko osala ba analyse na yo o vandi pende lobi nde naza boye lelo na yele par exemple Chic Mukati tu es un intellectuel sala analyse no sans toutefois ko citer bakombo bato parce que au cause on a part ya responsabilité même yo journaliste oyambe invité faites attention à kotala ba mungu wana ba pilipili po yo po cause on a part à responsabilité nde ba yebisaki ndeko Bines wana balobi ozana 25% ya tort po yo ne mto wana ko tumbola invité po abimisa makambo azana ngo yo journaliste yo pe invité ozana tort c'est parce que au bandaki kotanga bakombo na batu na ba télévision na lolenga mabe comme diffamation il faut éviter il faut que ça la ba analyse mobo un peu intellectuel dit comme ça analyse c'est comme na ba rando mto sa analyse pas kana rando moboye akundoli wana donc c'est pas vraiment nécessaire mtu mususu pa mona asala rando te mtu mususu amoni ka bezana ngo eloko ekopesa nga pe vie yara no fana combien de fois lelo batu babimisa Moïse Mbiye babimisa mwasa Moïse Mbiye alokuta ngambo Eliane. Voilà, merci beaucoup. Tu presque à la fin. Donc, tu as dit que tu as dit que l'équipe mobile blani ma futa dombala sima et puis c'est biso nyoto maele. So lingo défendre muntu. Bobi ki ba ta poto bazo fira nesi blani ma futa sali benga no muntu wana za collègue no de service tout na ina lina sabona lina sala boy. Ozo autorisation na pour ne pas que sonner mabe et puis ça mabe makasi parce que le lot tout monde na boy lo biso komi amukamate na kena boy komi tel za mabe pourquoi za ki pressé pourquoi yo ka quitter to bossa na source. Donc, c'est la première émission. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose, moi, ils ont la rando, moi, ils ont la guerre d'esprit, moi, ils ont baraté. Donc, Internet, c'est comme on a la guerre d'esprit, à Mémiango, à côté, on a analyse, à côté, on a une émission, on a commentaire, pour éviter qu'il y a quelque chose entre eux, Moutouana, et si baraté, tu comme presque à la fin, Klaus Ouechi, les petits fans, ils vont retenir. Voilà tout ce que je peux dire durant cette émission. Je pense que j'ai tenu peut-être des propos où ils ont peut-être ou bien peut-être pourquoi Koto a lobby. Non, je ne suis pas venue pour insulter quelqu'un et ils ont peine à tirer dans l'IT, mais on fait juste des analyses pour pousser ma réflexion plus loin. Et puis côté il y a peu bande qu'on a vu sur la journaliste. Aujourd'hui, moi ça me fait la peine. Et puis ça a participé Sony. Tout ça peut nous sur internet comme il faut. Tout ça peut nous métier comme il faut. Pardon na basam ki bosa comme il faut parce que si tu compter ba journaliste ba kina ba musicien. Ataka ne ko fazi matanga ne to te ko kinde wana vidéo zo circuler wana. So to tanga ba journaliste ba kie kuna ba comme ata 20 c'est-à-dire ebele ba tikala ka analyse na ndako. Mingi tina chango mone ka micro. Do baza ba incapable yo ya ba musicien na bengi bango parce que bazanga ka ba question. Dans l'analyse, il y a quelque part, tu as raison. Quelque part, c'est pas tout le monde dans la analyse à fin à réalité. C'est pas tout le monde. Majorité n'est au commission le roi a droit de réponse. L'analyse normale, c'est que ça va 5. 95 personnes n'y ont analyse au fin. Bon, le quoi babi pour la bango babi analyse comment talama. Analyse est talama. Bouzo banem tesa en 4 analyse en est talama. Mais soit on peut que ensemble yande comme kingani banda que décortiquer un morceau par morceau au banjo pousser réflexion na yo ndeko okwani na loba ki boye clip wana message nini riti a sali vidéo na et non pesa na balanga riti a sali album moko a komi match soki chanson moko a komi soki match esil image ati wana ça montre que Riti a répondu tout le monde va venir au télé mais la na manix. Maintenant, étant que journaliste, tu peux passer à la télé. Regardez bien cette vidéo. Commencez maintenant à décortiquer en papa. Et puis, Théarit, c'est tant que chrétienne. Au son que c'est un chemin Jésus-Christ, balobi que gardez silence moi-même l'Éternel, je répondrai pour vous. Et tant qu'il est chrétien, au moment où il va tout jeter, on fait ça. Tout ce que je peux retenir, je sais que ne ba lo bara les églises, mais biso to au monde en église. To bando respecter en na sas que ko so ande ko na biso boye bo sa bien te boye pe bo sa bien te bino pe chiki na yams bo do za rapé so likambu pe zali
botali pe ah te Fatou osali boyete mais il fallait le boye tant que moi ça sera boye moi si faut poser moi si faut réfléchir moi si peut boye moi si peut boye ezara te so boye ki likamande ko Fatou boye nango ose boli bo mamutu non c'est pas intéressant. J'ai regardé la vidéo vraiment j'ai pas aimé mais avant de connaître surtout balinga biso en tout cas vous s'abonner kaka na Newska télévision. Vous ne serez pas déçus avec Laetitia Kouya Mamba Kitoko Robanda Kozala toujours toujours to communauté to keka malé mais s'il y a des suggestions boben abiso obi que maman koto lo ba bien te koto ça soit moi le peine de gona moi c'est un problème n'enge fa toi un problème tu peux l'appeler tu peux la consoler tu peux lui dire condamner peut-être on a privé ici ah ya yo moyo kene ma be man kasi no kene bo sala kitoko te on est passé à la télé parce que to comme abiso surtout ba analyste tout ça ka ba analyse tout ça la peta ba analyse politique Kabila lelo matin boina facho vaneli ta voilà na pesi na zanga ba mboto apesa te na pesi kaka mkolo chaîne mbote na pesi na pesa ba sa poto na bani na bandengo na biso na pesi na nungole yoza moi sa poto so na lobi po ya poto na pesi begonia munya pala mbote po moi sa poto Blanche Mouniapala pour boire basi à poto. Na pesi maman Chantal Elonga. Pour pas moi sa poto mais boire basi graté. Basi qui na boire ah voilà ça on fait ça. Mana baga merci à Maradona Miss Motema Nanoucha Miss baga merci à Maman Renata Miss Motema Pavis Mboma pour kapa Grand Prix de maire de prix Londres babi maman Grand Prix de maire azara moko. Donc à kanga journée c'est soit kanyo pe no bimate ça que no likolo maman bibi tumbula en tout cas ba grand merci na mona qui vraiment ba bisou à trop bisou kozali pourquoi pas mbote na jessa vie de près États-Unis ma petite sœur préférée ba grand merci à Clarisse Wetch pour Nathan Nabino Nyoto qui branché ba grand merci Nabino merci Nao OK ba grand merci Nabino ba grand merci à Lionel bon on a si ma caméra muta mon couser ma casse to kutani à la prochaine bye.